na kati ya Kinshasa, Texas na République démocratique du Congo, eza bongo G-Graphic Design, imprimerie haute définition na République démocratique du Congo, ya boye tikala kozala te. G-Graphic Design, œuvre ya Congolais ya diaspora, Monsieur Emmanuel Kapita, oyo Kinshasa, auti États-Unis d'Amérique, aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba Congolais soni. Botala bino moko, inauguration et salami après prière oyo pasteur asalaki. Tokoti na kati. Non, 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 non. Ya boye zalate ba matériel oyo e outi États-Unis d'Amérique. Papa, maman, ndeko ya Congo, kanga pe simba, soki olingi osala l'impression na support nyoso, banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango. Bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo, ba tasse na ba assiette, ba banderole ezali kobetama wa dada, na ba chapeau, ba véhicule, ba stylo, ba stand, ba vinyle to pe ba autocollant. Et bongo soki olingi basa elo logo, ba affiche na ba invitation, création ya site web, kaka na G-Graphic Design. Ba carte de service, ba carte de visite, invitation ezali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Ba zali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobanda na A4, A3, A2, A1, na A0, ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse, Nzambe, pe kokodi koko ya imprimerie haute définition na RDC, eza bongo G-Graphic Design. Otuninga adresse, ezwami na commune ya Matete, na boulevard Lumumba, soki o l'équipe po Matete, o l'équipe Palou, entre Kin marché na Palou, oza mobimba. Kota na G-Graphic Design, ozwa solution, ya ba impression na yo nyoso. Ah, G-Graphic Design, la qualité, c'est notre devoir. Ekeyo! Oui! Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir et bonjour à tous mes abonnés. Bayenyoso Balingaranga, Bayenyoso Balingaka Dorcas Bolo Coco, on bureau de Bolo Coco officiel. Je vous aime, je vous adore. Likez et partagez cette vidéo et la manière ou façon il y a soutenir Dorcas Bolo Coco Gauloise Abakuko de Silabi Salou. Merci Nabino. Nalingi Bino il y a trop il y a mille Bino Nyosoro Bolingaranga. Moi aussi je vous aime, je vous adore. Botelanga ba jamais belé, bo lekelenga, bo partager lenga, bo emelenga des vidéos. Hein? Voilà, merci Mingina Kolonzambe ou Pessibiso Pema, merci à Tipe Bokana l'Orient de Bruxelles, merci à Sam Coucou, le nécessaire Motema Yaeme Coucou, merci aussi à Brigitte Mavinga, la maman de Magali, David de Chris Fouad, merci encore une fois de plus à celui qu'on appelle le président Hervé Mikaï, l'ingénieur, l'homme à battre. Je t'aime bien, le président. Et merci à Bonitou Belge Noir et Molati Sitola Bonitou Bazana. Un grand merci à Francis Bandoubola, l'honorable. Mobanya Madiva Bambote Nayo. Merci Nabaye Nyonso Bolingaranga. Mama Zozona Inde, le président Yoshua, Mama Kati. Batunyo so mama elimbizi na yo vraiment yo méritara zo mboti na bayi babilu bato boire bato to lia bambongo na bango so moni na boire yo te veut dire ko kabelaranga te maman j'ai depuis les États-Unis à kabelaranga donc so kabelaranga te kata on la liste mabanga wa te na ndinga mabete pardon ya musala nga si la bisala kabelanga musala et kenda bongo like et partagez un nouveau départ. Ça va? Toi, un nouveau départ, film Nabiso Yakitoko. Très belle histoire. Quand je dis très belle, meilleur film de l'année 2023. Okitao Mata, il faut accepter qu'un nouveau départ est un meilleur film de l'année 2023. Cher ami Abakou, Tchaba j'aime s'il vous plaît. Ah, Tchaba j'aime. Meilleur film, hein? Nalobi bien, nalobi, hein? Meilleur film de l'année 2023. Nouveau départ. En tout cas,
Que le bon Dieu bénisse Cécile Abissalou. Nzambe ya pambola barter tout va jouer na kati nouveau départ. Nzambe ya pambola nazolo ba bien. Le Dieu qui bénit. Nzambo ya pambola ranga butu moi. O ya pambola banzela ranga bisika tout na tambola Dieu me bénit. C'est Dieu là puisse bénir Cécile Abissalou. Nzambe ya pambola ranga barter tout va jouer na kati ya nouveau départ. Nzambe ya pambola nga batutu o ba pesi ba énergie na bango. O ba pesi le meilleur na bango na film à nouveau départ. O ya zana nga d'accord ye pa lobi ke pambuama mama Thérèse. Loba mama vie ya pambuama. Ya Marie pambuama tonton Serge. Parce que ba lobi et nubu tolier cette fois-ci ezane ya tonton Serge luye. Nga na yini tonton Serge na ndenge moko. Vous allez bien? Je vous dis, tonton Serge, je t'aime plus. Nalingi souyote. Serge Louye. Na inyo na niveau mababaku. Boyi na inae. Boye bisara so na inae. Banango to papa Serge pesi bango kanda ninga la vu kanda. Banango Serge Louye est énervé bango loko anga. Ba komi na ba tomboki ba erso ba mona Serge ba komi na rage. Banani. Parce que je vous dis, nous avons une colère, il y a Serge Ngaï. Serge, t'as la prochaine film, Mams. Mams, c'est, n'a lobby bien, Mams, prochaine film. Soignez Serge. Soignez réputation, parce que même si d'abord réputation, tiens ma jambe s'il vous plaît. Les ambiances, il y a analyse, n'a pas pour un film et un nouveau départ. Tiens ma jambe. Naoloba bien, nalobi Serge, Mams. Serge Louye et sa baby si ma réputation. L'on a déjà ma réputation et baby. Prochaine film, mes réputations fait bonge. Pardon, mais pas souté. Niveau Serge au soubi ça monter mon na niveau des paroles. Niveau bakanda yo Serge au pessinga na niveau des paroles. Ce qui non mon pendant au bête au Serge Louye. Tu m'as tellement énervé. Donc on a dit sur la télé. Non mon baïba partout. Non mon l'équipe ça. Si on a apporté Serge, la carte n'est l'équipe. On peut avoir canne. Comprenez que, et un film est bongo, il y a un nouveau départ. Beaucoup de gens m'ont appelé pour le but d'orchestre. Au posté Serge, le but que, aussi, l'émission, salut, on y a bien la même fois, les abakou. Il faut comprendre. On est dans l'ambiance, il y a film et l'abisso. Dans la race qui filme, quand tu te postes, tout. Oh, bah, dans la carte, il y a film. Tu postes, dans l'ambiance, l'abisso, babakou. On va se reposter, Michou Nazole la Michou ma bé. Michou Mbembele. Nazole le penza ma bé. Ah, Naomi Loko, moi si taille liboumou pas. Talaba na fila bisalu, talaba produit à SB. Toloba, roboni. Totiki ba yuma ba loba. Bazo attends. Pour mes biso ba produit ça. Et on doit la produit à SB lobi non, bikelam. Et on doit la banne, yo lobi non, oh banne. Et on doit la maman ya SB otali yana. Lobi, mais on zamba qui est là. Otali maman vu lobi, on les kate. Côté ni yo les ka. C'est ça. Mais bravo na artiste Nyonso, vous avez bien joué. Vous jouez tellement bien. Vous pensez que le meilleur nabino. Vous avez dit que vous avez penza ba vrai star. Et puis les lobbies sont trop comptés sur Bino. Vous avez dit que Asta ba casting monte producteur mon collègue lobby que n'a mélangé Barter il y a Congo RDC, n'a Barter à Libanda, Congo RDC peut frapper très fort. Grâce à vous, Barter Nabiso. En tout cas, bravo à vous. Bravo. Mingo beza de toko sengara na nkolo nzambe. Abakou, ça la prière et l'ongonanga to ebisa nzambe. Bapambouama, naba on atangi kombote, naba on atangi, Barter tout va faire les meilleurs, caméraman, réalisateur, Yemoro na impératrice, Sila Bissalou, la maman de tous les abakou, Nalobi Bié, Basalanini, Bapambouama. Yope le bakou na Bapambouama. Oui,
Ceux qui battent si biso le meilleur na bango, pourquoi pas te bisan Nzambe à mon bango. Ceux qui battent qu'on révèle l'esprit na bis na bilo to qui ignorant peut-être banda ko ignorer. To banda ko le ba ke marambo existe raté. Mais bango tem tout on vivre makambo bango. Pour d'ailleurs on qui na ignorance. Grâce il y a film où il y a nouveau départ. Et qu'on fungola yo mémoire, et qu'on révèle l'esprit na yo, pourquoi pas au bénir bande ko na biso na. Pourquoi pas le bakenzamba mona bango. Pourquoi pas paix. On a mbongo lobi que na contacté Michou na tin de la école. On a mbongo lobi na contacté Linda na tin de la école. Na contacté peut-être exemple na na roba non milo quoi. Na PCP code milata coca parce que basali musala comme il faut. Pierron Dombassi, le roi Salomon Bobo Manoka, le meilleur Nabango. Qui dit combien baza très fort, combien baby qu'on jouer, combien balingara FB, combien balingara Babakou. Pour Nabango, Abakou, Kaza famille Nabango. Qui dit biso, le vrai amour. Voilà babengarango, le vrai amour. Donc, le coup qui dit biso, le vrai amour. Biso peut en retour, votre la tchabango vrai amour. Yo moni kolobi na lingina tinga secret. Ça on a numéro batouana tena, on le va bien. On a besoin numéro Michou, on a moto tu me dis je vais t'envoyer. Benga Michou tindele, ko benga été ni, on benga yo tindeli code. Na lobi te que quand je dis ça parce que Michou azali mbongo to linda zangi. Non. Je n'ai pas dit ça. Et ça dit façon ou manière de nous il y a pas encourager l'artiste na biso bato ba sepeli ici biso to vanda ki le rôle là-bas na mawa film ezate na marché to hôtel la chaîne nini to roma yo se consoler na chaîne na Bobo Manoka mais bana wana baye ba tonton wana baye ba tontine wana baye ba yaya wana baye ba leki wana baye ba sepeli ici yo nanga donc ba mélange ba méla coca et ça la bien. Je veux maintenant Yaro Kende. Bato bo commenter, n'atteigne ma commentaire. Bato musu bo koyi bobi ke en tout cas si la monotonie bo ami te mama be. Bo mala mute. Banda na yeba si la biso la banda ko koma ba film na kati ya SB même era banda ka ba gag. Nanu si la tika ya ko la monotonité. Au point du Coran na écriture et coach d'écriture à si la te Serge Lié. Excusez. Monotonie oh yo moni ngani abida nga yo mto komantaki monotonie oh yo moni na ebito moni monotonie ya couleur nini parce que juste là nga monotonie na moni na film été siko yo monotonie oh moni eza ya couleur nini to ya ndenge nini si la depuis abanda ko koma ba histoire na ye nani wasala monotonité nani wasala ba benga ngoni ba répéter pe nini wana te ya Richard va tout me battre mani. Non, ça la montée. C'est à chaque film tu auras dit nouveau. Chaque film je vous dis. Oh yo SB a comme tu dit nouveau. Nakata ba film wana. Je vous comprends parce que vous amis maman B envers si la bissane. Bon le cara n'a déstabiliser. Vous faites tout pour déstabiliser l'artiste. Et vous simbaté parce que Dieu au contrôle. Dans la avec une arabe conférence à Banema. Yo quand il dit quelqu'un pour la Nema peut-être peut-être s'il a commis agence de publicité, oui, vrai star va solliciter à railler. Abakou pardon, on écoute l'analyse. Vous allez faire une parenthèse à mon pied, s'il vous plaît. Nabi que bien on a fait bien tout est bien. Pardon. Nalobi bien, si la bisane. Nemo lobi qu'à agence de publicité, oui. Vous savez pourquoi? Vrai star. Oh yo, avant vraiment star. Bah solliciterailler partout. Star va solliciterailler était même pour la publicité à starter. Parce que bah utiliser comme moi ici là où et l'on y a si la pompe tu vas te produit na bango. Donc c'est tout à fait normal et vraiment logique. Tu peux me dire que bah bengi ici la bissane. Et puis le prophète ne m'a sikatenda. Bino mutuabi ka foutu problème c'est tout à fait normal Azastar. Le prophète ne m'a sikatenda comprendre que elongi assi là et on sort les conférences na etonda, c'est tout.
Yango de déranger bino, c'est ça et on aurait manqué bino. Et on aurait manqué bino zaba. Bozo zanga baba solliciter bino te, visibilité zate. Batu ba zwa bino te, ba solliciter bino te. Si la Bissau a reçu 1 million de publicité ndenge moko alingi. Loko la zali agence ya publicité, nous les Abakouk on accepte si la zali agence Abakouk à partir il y a les agence ya publicité si la Bissau et vers résister. Oza la produit na yo lingi si la teke la yo. Contactez SB au sein et leur promotion produit na yo. Ton vraiment agence ya publicité. Boza bazoba. Yango na zolo banabino bozonga na banque de l'école. Qui besoin de la télévision, besoin de le français, croyant que moi, mais besoin de bête. Moi, vraiment, ma vrai zoba. Bon, mais il était. Donc, pour vous, ceux qui montent ça, les publicités, il y a le moment où on va comme une agence qui a publicité. Je dis, reviens bientôt. Repentez-nous, c'est vrai, repentez-nous. Bon, dit qu'on s'est repenté, t'émité, ma bête. Bolingo yambaye souté. Ce qui ici dans le but non à comprendre que Nzamba existe na yambalanga yesu pourquoi déranger bino. Et puis quand netinga boso mtabisi na bisela nga campagne maman Nzambe non c'est mon bon côté gratuitement dans ça là. Na la ki Nzambe reconnaissance qu'on a dans moi envers yé. Non boyate mon il y a qu'on bazo considérer binoté, bazo solliciter binoté c'est pour cela que voilà! Biso kaka na nouveau départ et awa union sacrée zate. Miss Lolo, ça me dit que pas Miss Lolo comme union sacrée. Awa union sacrée et zate. Awa kaba azate. Biso dans une écriture. Papa Félix bisous. Biso dans une écriture. Chez nous les Abakouk c'est l'écriture, c'est tout. Et pas Abakouk ça. Comment batala yo? Ozalara mayele ou ozalara zoba? Est-ce que François Lobara ozara zoba to ozara mayele? Chez nous c'est pas l'union sacrée. Nabi kaka chez nous le Abakouk bon boutanga bien. Bon ndanga pebe nabi et pas na biso Abakouk union sacrée zaki. Sacré, comme il dit dans théâtre. Non, on a vivre événement boété. Union sacrée. Banderolanga. Botiano, ba jambo laïké. Comment union sacrée, comme il dit dans théâtre? Oh! Union sacrée. Union sacrée. Union sacrée, tu es pas comme on a politicien. Richi ou tout moi. Union sacrée, comme il dit dans théâtre. Et. Union sacrée. Union sacrée. Bonne chance. Bota la ma paix, hein. La visibilité, c'est ça le problème. Qui va vous regarder? Est-ce que vous avez des fans comme si la Bissau? Il y a des problèmes. Si la mita la rata, vani bo mita la boye. Bana banda qui parle à bandaro. Comme s'abonner moroté. Batal la cahier. Na lobi bien si la batal la cahier. Union sacrée, na yo mto vanda kuna. Yo, tantini wana yo. Yo te bike bandaka lolinga sila te yo tantini yo. Ah, eso para yo Pour ça la ngoma be Baba coupe batia rope kate. Tu es bio tu existe ici dans le monde de théâtre. Tu tiens au kate baba coupe biso yo. Tu tiens au kate union sacrée. Boro samboa. Boro sangana 1 million de personnes. Est-ce qu'il va vous frapper? Bon, ça en a 1 million de personnes. Même au théâtre, artiste, comédien, tout. Bon, tu sais que la Bissau lui est moko à frapper bino. Non, bon, ça l'union sacrée. Union sacrée. Union sacrée. Et sopi bino na yo. Surtout yo matantino yo. On va dans la pote de tcharo kate. Yo pena yo tantino na pote de tcharo kate. To ki parote. Eh, union sacrée. Oh, fille, ma fille, union sacrée. Tellement
bana basi bolinga ko se soudé. O ko travailler yo moro te faut bengisa batu. Ben capable, ben compétente bino tout. Mawana bo sanganité. Union sacrée, union sacrée. Cher ami Abakuko, voilà tout qu'on a analysé il y a film na biso, vous les kilinga vidéo et en tout cas film wana était biso. Film wana était peuple congolais. Film wana était plutôt bateau bazali banda ya mboka. Peut-être dans mutu moko azo vivre situation et film wana abanda oye batia sala nini. Oyebi que l'on a quatre ba famille na biso ceux qui sont na batu o ba séparera batu ezara batu bazara na kati balo baradage moro nyama oyo aswa ka l'idée soit la kana kati l'idée donc mutu pa boma yo faye ba yo mutu pa lié yo bien faye ba yo so mutu wana yebi yo te aboma bien te yango e salami na kati ya famille ya Marie-Hélène. Bien sûr Serge Asali mabe. Linda banda au monde mabe ya Serge wa banda au crozate. Musika peut-être a condamné Mobali. Parce que tout ça pourquoi? Parce que les qui na membre moro ya famille les qui a maman na propre moi na ya donc les qui a maman na ye ah banda ko yele ba message à lokuta akaboli famille asali que linda ina maman na ina bande ko na ye aye ko to aye biso bande ko ne pa makamusu ya linda kaboli diviser famille à deux parties. Il y a des gens le ko la sina na kata ba famille na biso baza même na ba vie na biso batu le ko la sina bisa lu baza. Oyo ba baby si ba famille ya batu ba kaboli ba kutaki bino mi balé mutu moko ya diviser bino bo comme séparé bazali muyango na zolo ba toujours na ba émission nanga mwana yo kaka ba parent mato yele kaka mutu te mutu amona moi liboso na yo ayebi soko pekisa oforo yoka mutu wanso lobi na ko tika oyo tika sala oyo sala bon moni Marie-Hélène azara contre Serge te mais azara na oyebi soki mabezo ye nzambe rotia yo kilo moko boye na mutema o comprendre oyi na mutu wana dans le vide o boya mutu wana dans le vide sans problème o so moni ka mutema yo ka kilo mabe c'est qu'il y a quelque chose les autres la Marie-Hélène nga boya ki na ye Serge na force mbolingo mwana lobite mama mobali na ngaka ka oyo papa elle ko na mutema malamu o azalaki nango papa elle ko na bolingo azalaki nango na mwana na ye andimi apesi Serge musala akomisi Serge lokola fils aîné na ye papa elle ko atalaki te ke na bobo o azali déjà baba beau fils hein mwana bali mwana beau fils nana beau fils nanga bobo nana beau fils nanga Pierrot papa elle ko atalaki yango te il s'est confié na Serge mais or que Serge ayaki na be tension mabe or que Serge avec qui na profiteur ayaki na pour profiter na bien batu biloko ya batu tala bandeko kolingaka te loko yo moneli pasi to luko dondo nango kolingaka te loko yo souffrir nango to luko dondo nango te oyebi ndenge buko nanga zwela ngo te bato bozara omoni film oyo ete ya même bato bozala kie mowe ya kufi ya tiki bana na ye mwasi na ye yoki oboto la bana na ye biloko na mwasi na ye ete ya na bino botika biloko wana ete ya na bino baboto la bana mowe biloko te ete ya na bino mutu sera se confier na yo exacte que pour le bio pour mayo salé mabe le lobo la sort ya elle plutôt ya Serge elle ko kufa Serge bakangi prison pour na nini détournement on a qui yo détourné ouais zali bozwina yo te on a qui yo détourné et loko yo monela pas cité on a qui yo détourné et loko ezado c'est la méchanceté ça
cher ami, tiens-nous j'aime s'il vous plaît. Motoki na yo te molingi ke oyi yango mutu. Mutu moneli passe na bozui na ebana na eba dono yo lingo melango. Linda était aveuglée par l'amour. En côté la mobali. Complice na tata maman le qui n'est si là. Oh bana ko me mener un message à ma bé pour partager famille. Et à la fin, banda komi ko ya ko côté na ndako. La donne a ya tina kati ya ndako ya Sylvia ya Serge ya Linda pour Luka Serge sans kobanga la donne a komi ko yongola batu na musala ouais lobi na Sandrine TV officiel lobi zalata mama kabaka ke mama moyongoli yongoli lelo tala son biso les autres la sort, il y a battu, là. Et ça, c'est vraiment, je sais pas quoi dire, mais été à ma famille est belle. Été à Banapé, mouteur au Kabola Binote. Na ville on a bilo rabiyoka yoka, bah ebisanga tendresse di bigatonginga oui. Bazaki na Miss Lolo, yoko kumba mokiei. Miss Lolo tendresse botonginga pour été. Ko croire te. Biso bando bana biso balobi linga ko mona ke oyoka. Poko yoko lo yango ebomisa batu. Mais omoni, oyebi ke maman na moni za o batu baloba te. Linda se confia qui na sila. Après ici la matoi, bakaboli famille. On divisait en deux parties. Linda Kei, Marie-Hélène, Michou, Naomi, Bakei. Tala. Ok, tu kobenga na veuve. Oh, mowe ya tikaki. Na kati ya ndak na ye. Serge. Au moins, conséquence. Il y a détournement, il y a un sala. Yo ba yambe na famille avec amour. Yo lingo ba te bo na ke bino ke na ba na amour te na frapper bino. Ta siko conséquence alelo. Ete bino nyonso o botikani. Boza l'enseigner nango. Si. Terevia. Maman makambo, écoute maman makambo la bitu na en tout cas, maman on a problème hein. Est-ce que maman makambo la vite normal boza raboyer? Maman ça boy, il faut checker. Hey, maman Kambo. Des fois dépasser la moutou nanga. Ah, maman Kambo. De yo makambo l'endaro partout. Yana, maman Kambo va changer. C'est mec à Zaraboye. Tu bota non na pes bo outi yo ko te kamikate. Bota souffrance bo outa ki non botani atangote. C'est mec qui kinchie quoi. C'est mec à Zaraga, on a été pour nous contre l'endurona mobile. T'es wani mi woko sabiso. C'est mec besoin d'endurona mobile à sali ma bé à condamner ben d'endurona yé. C'est mec à Zaraga pour encourager l'endurona mobile na bêtise. T'es. Hey, bakabako. C'est mec à Zaraga pour nous contre l'endurona mobile na kata bêtise. Serge na bêtise vous conduire, yé bien vous accompagner Serge na bêtise. Léon Serge na ta prison, bino boza wapi. Boza wapi film o été ya biso cher ami bana yoka maman mwana yoka ba parents papa zali nzambe ya se maman zali nzambe ya se yo oleka papa na maman na ki mukolo te bango ka ba ozala ka mukolo na yo mwana yoka ka baboti mwana tosaka baboti moboti ba tosaka e ba respectera yo au mona sanza liboso na bango te bango ndi ba mona sanza liboso na yo toza maele on rolo baka yango baba coupe moi je vous aime c'était juste une petite analyse pour vous tozo kende tebi que film mon frère bobi que si la lingara repo pardon et mon boutique biso peto pema ezaka mutu si la lingaka repo alingara film e koti bo esili a pemi si na biso baba coupe tout ça peut batuti to pemaka moi reporter il y a une semaine tous la apprécié c'était l'ingara bala babiloko bien et bella au lieu donc c'est ça je vous aime likez vidéo partagez et commentez
et la manière de soutenir Dorcas Bolokoko na lingi bino trop to kutana na bino à la prochaine. Bye bye. Rishi watu moi. Bye bye.